la chaîne qui vous édifie. 2023, on va vivre des choses horribles et difficiles. 2023, il y a des hommes de Dieu au bako kose la bango makambo. Il y a des hommes de Dieu au bako zala humilier misu bako kanga bango innocemment. Toka moite parce que kolo mokili azananzela. Azo ya kofuta mutu na mutu kokokana na mosala na ye. Ana yebisa batu ba se repentir. Alobi yebisa bana ya Nzambe nyoso ba se repentir. Ba se repentir bazongela ngai parce que koya nanga ekomi pembeni. Nzamba yebisinga na yebisa bana ya Nzambe. Na 2023 ekozala basali ya Nzambe bakobima ebele. Et puis bakozala basali o Nzamba ko utiliser bango puissamment. Beaucoup plus ils seront des jeunes. Nzamba ko utiliser bango puissamment. Ils seront des jeunes et ils seront des femmes. Basali ebele bakobima et kozala ba jeune garçon pe kozala ba maman. Nzamba lobia ko utiliser bango puissamment avec option. Mais bakozala persécuter makasi parce que bamosusu bakokanga meme bango bamosusu bakokota meme na prison bokanga date ya lelo ezaba sali ya Nzambe o Nzamba kotombola bango na kati na mokili oyo me ebele o na solo beza message kaka ya Congo te eza message ya mokili mobimba Nzamba ko susciter ba serviteur puissant mais ebele bakozala persécuter makasi bakozala persécuter makasi mingi. Attendez-vous à la persécution des hommes de Dieu. Il y a de cela 6 jours. Nazalaki na mabondeli na skoti na chambre nanga coucher et na yo ki voix e bandiko e bisanga pona ba congolais nyoso bisika ozali ata ozali banda ya mboka yoka message oyo Nzamba e bisinga na yebisa ba congolais to sambela makasi pona mboka na biso na Monica Lebas moko et l'esprit de Dieu me dit que le monde de ténèbres baza ko réclamer sacrifice makas na kati ya RDC na mois oyo jusqu'en 2023 et zabatu moko baza na posa ko renouveler ba makambo na bango et lokola balingi ba renouveler makambo na bango basala ki pacte na monde de ténèbres lokola basali pacte na monde de ténèbres baza ko luka ko sala ba sacrifice na kati ya vie ya bana na Nzambe yo oyo zana libota na RDC yo oyo zana bandeko na RDC prends le temps ya ko sambela makasi pona bandeko na yo et puis yo mutu ozana RDC surtout ceux qui ozana Kinshasa ozana Goma ozana Kisangani ozana Beni ozana Butembo bamboka oyo na tangi eza bamboka oyo makila ekosopa na makasi mingi to sambela Nzambe mingi po ya mboka wana oyo na tangi ozana Goma ozana Kisangani ozana Beni ozana Butembo ozana Kinshasa sambela makasi mingi mais soki ekomi 21h sala makasi 21h écoute kayo libanda te parce que Nzamba zo monisanga batu kobima na kati ya lac baza kobima na kati ya mokili bauti na lac babimi na kati ya mokili et ils vont traiter comme les vols mais armés et puis ba ko lever batu ebele pe bakoboma batu ebele na butu mwana Nzambe nyoso esika ozali sambela po ya mboka na yo sambela po na Congo eza pamba te Nzamba sala ki o congolais ayebi pourquoi sala ki o congolais prie po na mboka na yo eza plan ya mabe oyo diable aza ko préparer pour mboka oyo mais nayebi que la Bible dit ce qui est révélé est condamné par la prière. Sambela bien-aimé, sambela mama nanga, sambela papa nanga pour mboka na yo parce que mboka oyo eza mboka ya HP Media, la chaîne qui vous édifie. Peuple de Dieu, Zamba Israël apambola bino bisika nyonso bozolanda biso na tango oyo Zambe apambola bino eske okoko betela Yesu Kristo maboko bisika ozali pona kolakisa ke Jésus Christ est Seigneur.
na pesi lisu mbote na kombo na Yesu Kristo to pesi merci na nzambe ya Israel nzambe ya pesi biso mokolo ya lelo eke tokuta na lisusu merci mingi na batu nyonso oyo baza kosunga musala na nzambe eke musala na nzambe eke nde liboso surtout mingi merci na EHP Media ba oyo baza kosala ke liloba na nzambe eke nde mokili mobimba bisika oyo biso moko na capacité na biso to wana makoki ya kokoma kuna te mais au travers EHP Media tozo koma na bandako na bino na Paris na États-Unis partout bisika bozolanda biso nzambe ya lola apambola EHP Media. Merci mingi na Papa Brice, merci mingi na Papa Charlie, merci mingi na batu nyonso oyo baza kosunga bango na technique, Papa Dede, Papa Blaise na bandeko nyonso nzambe ya lola apambola bino. Yope mtoza kolanda biso tango nyonso zwaka tangi ya kolanda biso nzambe apambola yo eza kaka mtu mususu te eza ndeko na bino ya mkolo nyonso le prophète Daniel Assoumani les zoom de l'Éternel. Lelo lisusu na ye na message ya nzambe liboso ke na pesa message oyo na lingito sambela nano liboso. Bwana wa majeshi, mtetezi ya mwenye haki, muumba ya mbingu na dunia. Yesu, kumbuka inchi yetu, kumbuka kila mtu yote ambao anafuata hii emission wakati hii. Roho Mtakatifu yako Bwana ituongoze na tunakimbiza mbali yetu kila ewa yote kibaya ambao haitukuze jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareta, Mungu aliye hai. Unaishi na kutawala milele, Mungu wa Isaka, wa Ibrahimu na Yakobo. Fungula macho yetu, fungula masikio yetu, tusikie nini ambao Roho inatafuta kutuambia kwa jina la Yesu Kristo uliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Zambe apambola yo mama papa bisika nyonso oza kolanda biso. Message oyo eza message oyo na uti kozwa yango ya disla 6 jours. Nazalaki na mabondeli na skoti na chambre na nga coucher. E na yo ki voix e bandiko e bisanga. Pona ba Congolais nyonso bisika ozali ata ozali banda ya mboka yoka message oyo. Nzambe bisinga na yesa ba Congolais to sambela makasi pona mboka na biso. Na Monica Lebas moko et l'esprit de Dieu me dit que le monde de ténèbres bazako réclamer sacrifice makasi na kati ya RDC na mois oyo jusqu'en 2023. Et zabatu moko bazana posha ko renouveler ba makambo na bango. Et lokola balingi ba renouveler makambo na bango basala ki pacte na monde de ténèbres. Lokola basali pacte na monde de ténèbres bazako luka ko sala ba sacrifice na kati ya via bana na Nzambe. Yo oyo zana libota na RDC, yo oyo zana bandeko na RDC, prends le temps ya ko sambela makasi pona bandeko na yo. Et puis yo mutu ozana RDC, surtout ceux qui ozana Kinshasa, ozana Goma, ozana Kisangani, ozana Beni, ozana Butembo, bamboka oyo na tangi. Eza bamboka oyo makila ekosopa na makasi mingi. To sambela Nzambe mingi po ya mboka wana oyo na tangi. Ozana Goma, ozana Kisangani, ozana Beni, ozana Butembo, ozana Kinshasa. Sambela makasi mingi. Mais soki ekomi 21h, sala makasi 21h ekuta kayo libanda te. Parce que Zamba zo monisanga batu kobima na kati ya lac. Baza kobima na kati ya mokili. Ba uti na lac, ba bimi na kati ya mokili. Et ils vont traiter comme les vols mais armés. Et puis ba ko lever batu ebele pe ba koboma batu ebele na butu. Mwana Nzambe nyonso esiko zali sambela po ya mboka na yo. Sambela po na Congo. Eza pamba te Nzamba sala ki o Congolais. Ayebi pourquoi sala ki o Congolais. Prie po na mboka na yo. Eza plan ya mabe oyo diable aza ko préparer pour na mboka oyo. Mais na yebi que la Bible dit ce qui est révélé est condamné par la prière. Sambela bien-aimé, sambela mama nanga, sambela papa nanga pour na mboka na yo parce que mboka oyo eza mboka ya promesse, eza mboka elaka. Projet ya diable koko régner te na mboka na biso.
et puis bo sambela makasi zamba yebisinga ezana mutu moko oazala ki célèbre makasi domaine ya bitumba na moni zamba zo ipsanga ke mission na ye komi na suka esengeli asala confession ya vie na ye parcours ya vie na ye na ye te pona tanga kombo na ye mais na lobi mutu moko azala ki célèbre makasi boko bayebaka prophète tango alobi likambo pe likambo ane kokisami mutu moko azala ki célèbre makasi na domaine ya bitumba azala ki mutu ya kobunda bitumba azala ki lokola champion azala ki mutu ya makasi na batangi ya kala mais na tango nazo loba esprit de Dieu subsanga esengeli asala confession esengeli asala confession soki azolanda nga na tango esengeli asala confession parce que voyage na ye ekomi na suka d'ici peu d'état zamba za kozwa ye message oyo nzamba tindinga na ya kopesa yango wana pona peuple congolais pona batu nyonso o baza na mboka ya Congo Kinshasa et zamba yebisinga lisusu après message oyo nalali Dieu m'a apparu lui-même dans ma chambre à coucher. Ayebisinga message na tinda ki okende ko yebisa bato c'était quoi na lobi oyebisa kinga na yebisa bato ba se repentir alobi yebisa bana ya nzambe nyonso ba se repentir ba zongela ngai parce que koya nanga ekomi pembeni nzamba yebisinga na yebisa bana ya nzambe na 2023 ekozala basali ya nzambe bakobima ebele et puis bakozala basali o zamba ko utiliser bango puissamment beaucoup plus ils seront des jeunes. Nzamba ko utiliser bango puissamment. Ils seront des jeunes et ils seront des femmes. Basali ebele bakobima et kozala ba jeune garçon pe kozala ba maman. Nzamba lobia ko utiliser bango puissamment avec option. Mais bakozala persécuter makasi parce que ba mosusu bakokanga meme bango ba mosusu bakokota meme na prison bokanga date ya lelo ezaba sali ya nzambe o nzamba kotombola bango na kati na mokili oyo mais ebele o na solo beza message kaka ya Congo te eza message ya mokili mobimba nzamba ko susciter ba serviteur puissant mais ebele bakozala persécuter makasi bakozala persécuter makasi mingi attendez-vous à la persécution les hommes de Dieu kokamwa te tango mosoko yoka ke bakangi prophète Daniel kokamwa te tango soko yoka ke ba menacer prophète Daniel parce que na 2023 ndeza makambo biso tozo kende nango pourquoi ça parce que retour ya roi na biso ekomi pembeni retour ya mokonzi na biso ya maître na biso ekomi pembeni et persécution ndezo signaler biso ke akomi pembeni pona aya beaucoup de serviteurs de Dieu de vrais de vrais serviteurs de Dieu, ils seront persécutés. Mosali nzambo olandanga kokamwa te soki omoni batangelo likambo esa ya yote kokamwa te tango komona ke ba ko persécuter yo yeba que le temps est déjà proche notre Seigneur Jésus azokoma déjà pembeni ya kokoma 2023 ekozala année oyo ekozala plus dur que les quand même année oyo je suis pas le prophète des malheurs je suis pas aussi le prophète des sentiments nana sayo que 2023 est année accomplissement nana sayo que 2023 est année à réussite na ko sayo vérité à Christ 2023 et ça makambo tokomona ngo plus dire que otozomona o 2023 et ça ba sacrifice ko sala makasi basali ya nzamba solo bakozala coincé et serré makasi mais bana ya nzambe bobungisa ekondima te botikala ferme avec votre Dieu atana kati ya prison ko bwaka Yesu na yote atana kati ya humiliation ko bwaka Yesu na yote après toutes ces choses la Bible dit dans l'Apocalypse celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné ramassa palanda siate lobro sakaya na rabosheke la Bible dit que muto ya ko persévérer tina suka akozala couronné bane ya nzambe partout bozolandanga les hommes de Dieu to sambela tango ekomi mabe Yesu azozonga et puis Dieu m'a dit encore dans ma chambre tango yaki ko apparaître ayebisinga dit au prophète nazo solo la nabino basakoli nazo solo la nabino ba prophète ba oyo boloba kalikambo o zamba lobiti mais okesi ka ya mutopesi ke nzambe nde alobi bien aimé yeba ke nzamba za na kanda likolo na yo répands-toi nzamba za na kanda
ozokende sika ya mutu na kombo ya profete, ozoloba makambo bapesi yo sango ya mutu oye koloba yango, bapesi yo histoire ya mutu, biographie ya mutu oye koloba yango, oye kaka pona posa ya kozwa mbongo esengeli yo escroquer batu okosa ba message ya Nzambe, olobi peke Nzambe alobi, Nzambe anakanda na yo, ima Paris imadi na yebisa yo azana kanda na yo, bongisa kotbika na yo, bongisa kotambola na yo, parce que azoya na résultat pe na réponse na yo. Mutu na mutu akofutama kokokana mosala na ye. Il m'a dit va dire au prophète qui prédit les choses que moi l'Éternel je n'ai pas dit. Bien aimé, Yomo sakoli, o sakola kamakambo zamba ebisio te. Soki zamba ebisio loko moko ko baksate na yo zamba lobi. La Bible dit on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme semera, c'est ce qu'il mentionnera. Zamba ebisinga, aujourd'hui, la sacerdoce a engendré les gens difficiles. Mutuazo ya nandaki ya batu na kombo ya prophète, bapesi mbongo ake nango na bar. Azuya nandaki ya batu na kombo ya prophète, aye ko sente bana ya batu. Azuya na kombo ya prophète, aye ko sala ba makambo ye ko kite. Vous les prophètes qui ne prédit les choses que l'Éternel n'a pas dit. Zamba ebisinga ne sabino. Repentez-vous. Repentez-vous. Mbongo yoso sepela nango bazo pesa yo na kombo ya Nzambe menzambe alobite ekobongwa na moto likolo na yo. Sepela ozanga mbongo se otele makaliboso ya cher ozoteya ozosakola ozoloba ke Nzambe alobi okanisi cher wana eza lokola soki na ebite soki omona kango nini oyebite ke eza esika esantu ya Nzambe. Bapesi yo likambi ya mutu, bakomeli yo likambi ya mutu na papier, otelemi liboso bandi koloba yango. Les prophètes, repentez-vous. Moi je fais que parler ce que l'Éternel m'a dit. Kolobate eloko zamba ebisi yo tende konanga mosali ya Nzambe pona intérêt ya koluka mbongo. Dieu m'a beaucoup parlé lorsqu'il m'a apparu. Mais message ko eza ko clore. Et c'est que il revient bientôt. Il revient bientôt. Toto sans Zambé. Tota mona kobanga Zambé. Il a insisté sur les prophètes. Les loba sakoliba comme yebele. Yango pe évangile les ailes sur la valette. Les loto comme il confinga ma biso ba prophète à cause ya biso moko. Prophète. Soki nano zamba ebisi yote kolobate. Zamba zana kanda na yo, papa, maman, prophète, prophétesse. Oyo lobaka makambo zamba lobite. Zamba linga lokutate, papa lokute eza satana. Tango olo babiloko zamba tindi yote yo ye koloba na kombo na ye, akotika yo. Kotia tamate likolo ye loko ya mutu, olo bakena lo bakie zambe nde alobio pesa nga eloko wana. Nekoloba juste oya yebisa kinga. Repentez-vous. Aussi ozui ebele na komi ya Nzambe, Nzamba tindi yote. Repentez-vous, les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Soki tokoyoka message oyo, bisika nyoso tozali, bana ya Nzambe, to partager yango. Totambolisa yango même na ba correspondance na biso, même na ba Facebook na biso, to yebisa batu ke Yesu Masia azozonga. 2023, on va vivre des choses horribles et difficiles. 2023, il y a des hommes de Dieu au bako kose la bango makambo. Il y a des hommes de Dieu au bako zala humilier misu bako kanga bango innocemment. Toka moite parce que kolo mokili azananzela. Azo ya kofuta mutu na mutu kokukana na mosala na ye. Tika Nzambe ya Israele apambola yo mutu yokinga, apambola yo mutu ko partager. Sunganga i partager message oyo bisika nyoso. Yebisa bana ya Nzambe eke Yesu Masia azozonga na kombo na Yesu Kristo. Yo yozo landanga ozobika Mara Sampalanda seke Dario Bosanta. Tu pries Dieu mais ozana likamumoko oye kanga yo kokaka kotika yangote. Mon numéro est là. Mutu moko te alonga kotika mabe na makasi na ye. Biso nyos tolongi mabe na kombo na Yesu Kristo. Tolongi
mabe na nguya na Yesu Masia. Molimo mosantu nesunga kabatu batika mabe. Mon numéro est là. Benga na kosambela pona yo, pe na kopesa ba orientation. Tu es serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, mais tu vis dans le péché. Yeba ke Yesu Masia zozonga. Zamba ibisinga lelo abomination et koti na kati ya temple nanga. Liese et baby. Yebisa bango ke nazozonga. Yo mutoliki kosuye liesa. Omemi homosexualité tina kati ya temple ya Nzambe. Omemi ivrognerie tina kati ya temple ya Nzambe. Omemi l'impudicité tina kati ya temple ya Nzambe. Yeba ke mokolo mosala oyo zosala azoya. Azoya kofuta mutu na mutu kokokana na mosala na ye. Mosala ya pamba esika ya Nzambe zate, mosala na mosala eza na salaire nango. Salaire ya masumu Biblia yebisi biso ke eza kufa, pe kufa ya libela na libela. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Tobongo la motema, bana ya Nzambe, basali ya Nzambe, Yesu azana posa na biso. Na sambeli ke Nzambe asunga yo. Na sambeli ke molimo mosantu asunga yo otika eloko yo koka kotika te. Ozobika na mobali ya bato. Nzamba azomona yo. Mobali ya bato aza marié, mais oza na ye pe pembeni. Oza yo pe oza marié, mais oza na bakop mususu pembeni. Nzamba azomona yo. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Nzamba lingi o mingi. Na kombo na Yesu. Na lingi na sambela pona yo. Vous allez m'excuser parce que Tazana moi tout ezako tungsanga. Je sais que message est leki. Je vais prier pour toi. Bisika ozolandanga. Ce qui message oyo est touché yo. Le numéro est là, tu appelles, nous allons prier pour toi et nous allons t'orienter. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Ton bon Nzambe. Yesu Masia tunasema asante. Kwa nehema yako na ukubwa yako. Asante Baba kwa neno lako ambao unashusha siku ya leo. Kwa sababu ya watumishi wako na kwa sababu ya wana wako. Utujalie neema Bwana wa majeshi. Tuweze kuweza yenye atuwezake Yesu Masia. Mtu hata moya kudunia hawezi kuacha mbaya Yesu Masia kwa nguvu yake binafsi. Lakini kwa neema na utukufu wako Yesu Masia, kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndio tunaweza yote. Asante Bwana kwa kutusaidia. Siku utakuja Yesu Masia utukumbuke na jina letu iandikwe katika kitabu yako Yesu Masia, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. HP Media, la chaîne qui vous édifie.